ti batu bakenda banda kanganga bakenda basambela te. Pardon? Batu oyo nyonso omoni baeglise oyo eza surtout na ville ya Kinshasa eza banda kanganga eza baeglise ya Nzambe te. Je répète na peso signe eza pembeni so omoni ke église wana esika pasteur na bino eza na tapis rouge. Je dis bien ezaka na tapis rouge ata place ye moko amataka na chair na ye bima bakeba parce que bato bandaki kobenga bavoyant bango wana baye na église sikoyo ntango bacomprendre batimbeli bango bakomi kosala lokola base repentir po lobi bato balanda bango lisusu. Les Congolais doivent faire très attention à bapasteur oyo bamemi baproblème ebele mpo na Congo parce que Kitawa les ali mission ya bayindo contrairement nde bato balobaka église des noirs ezalaka église des noirs eza mission des noirs nde toza na mission catholique nde toza na mission protestante nde toza na mission Kitawala. Le reste eza baéglise na bango nde baboutique na bango nde bandako na bango ya banganga balimbisa terme bandako nganga. Où allons-nous avec notre cher beau pays, la République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, bonjour. Rachula Caramel, correcteur News TV, Usine Télévision, c'est votre chaîne. On ne peut pas y toper Sarabino, dossier politique Yamboka, dossier actualité Yamboka. Na ba secteur nyonso. Na boende balobi mingi to komona lelo ici elobama. Ma elobama yango to ko vivre kaka ba réalisation. Mais nini elobama? To na ba dossier belé. Congolité pai et ko ça la problème. Ba bi de faire les mères de makambo. Dossier politique balobi mboke sengeli l'élection salama pour que développement quota changement le boko malamu ya ekamba. Ba kambia senya sika. Et le Obama qui déjà nanya ozalaka mokambia sika ya seni. Donc oyo l'Obama et l'Obama ba réalisation on est ozela to découvrir ensemble na mona mboka Kirikou que je reçois aujourd'hui na plateau nanga. Merci na bino ko pesanga confiance. Merci nde bulandaka toujours biso, merci na ba en plus pour ça là pour que ba chaîne Nabino ba émission ça là toujours malamu. Je dis merci à Jocelyne Moussa ou la DG de l'usine télévision que j'ai dit un coucou à toi et bonne guérison. Merci à la personne qui est derrière la caméra Jonathan Bongania qui va traiter ces images. Merci à Londres Mobimba. On a penza ils ont raté et puis France ils ont raté en tout cas coucou Nabino na États-Unis Afrique du Sud kutu kolobate pour kuna parce que ba bloka ba kanga masolo il y a ba émission nyonso totindi la rabango en tout cas merci na ko faire découvrir bino ensemble boyeba Kirikou a kolobela dossier oyo ici l'Obama ba réalisation ngo ya ligne vraiment nazali ne sako makasa ko de koyamba yo na plateau lelo pe batu bazali vraiment ne sako ko découvrir yo mona mboka Kirikou mbote na Mbote mama. Bonne santé. Ouais, ça va. Moi, mon qui est ningani, mais ça va. Ça va. Ningani ni Covid? Covid est mon pépé. Covid est mon pépé. Biso ce que tu peux ma mon pépé ma bête. Mais biso peux ma mon pépé ma lame parce que nous avons pas mon pépé. Tant on bimé na tongo, au sengi nous avons pas mon pépé ma bête zongate. Les autres, mais so bimé nango na ba intimidation ya ba politiciens. On a trouvé que Covid des autres qui est bon. Au Koufika. En tout cas, mon amboka Kirikou, en tout cas aux Congolais, hein? Oui, oui. Congolais d'origine. Bon. Demi Dakar. Une polémique, tout est Congolais. C'est la polémique, c'est ça Motuna. Pour Babito Emiye Baraye. Bon, attends à l'objet dans Congolais, logo est prouvé qu'il y a un Congolais, parce qu'on n'a pas les Oya. Tant mieux. Donc ceux qui sont recensés biso, pesi biso, carte d'identité, ndete oyeba ke oya za Congolais, oya za Congolais. Siko ezaka ngana za ya za ngana eloko ekabola biso za Aden. Donc mais yo mo bele ozoyeba ko za to za te. Oui, na yebi nazali na yebi te so. Oui, na Congolais. Oui. Congolais de père et de mère de Makambula, je dis bonjour. N'a pas groupe WhatsApp national surtout en tout cas groupe WhatsApp Usine Télévision, babi groupe WhatsApp la Congolité, groupe WhatsApp Village Moloka Ifachi Béton, je vois Olivier Massamba depuis na Newcastle en tout cas, groupe WhatsApp Correcteur News TV, groupe WhatsApp
babi Roger Béton, vraiment. En tout cas, beaucoup WhatsApp au bimba, oh boza ko kamba mikolo, va dossier mboka en tout cas. Merci Nabino ndenge boko yamba déjà et Moussa Lelo, tous Nabino en tout cas en direct. Alors, mon mboka Kirikou, balobi o elobama yango nde to komona lelo. Na prophétie, e bandaki ndenge nini, nani amonaki, nini elobamaki po oyo ko sala malelo balobenga ngo ba réalisation. Bon, ndenge balobaka soki omilobeli te oza vivant soki okufi bato mosusu baolobela o ndenge yo molinga omilobela te ndenge naloba makambo oyo ya ngai naloba oyo ya nga oyo nga moko naloba mpo na Congo nauti koloba ngo na Congo kala mingi te donc soki ndenge tosilisi juin boso tokomi bale 20 quelque déjà tokokota un mois depuis makambo oyo ozoloba récemment par baoyo naloba mwa kala na bachaîne mosusu mais oyo nauti koloba récemment makambo ya baliwa ya avec Kitenge Yesu baliwa ndenge kolandana na présidence ya ndenge président kobungisa ba être cher ndenge auti kobungisa tante na ye ngamu na auti koloba ngo awa na ba juin ya à partir ya le 20 juin ti to ya kokoma lelo ngai mutu nalobaki ke chef de l'état kokende kozwa soit disant mino ya Lumumba te nga le chef de l'état pe ayoka parce que makambo ya Lumumba eza réserve nde tobengaka ye Lumumba eza état d'esprit oyo bakopesa bakita wala bakolatisa président ya sika oyo akokotisa Congo na royaume ndenge Fachi aza boye soki ayambi biso bapesi ye esprit ya Lumumba mpo akoma roi ya Congo nayebike kosala bato ebele pasi mais soki tolongola sur le plan spirituel na mikanda boye mundele asinya Congo royaume bamikanda wana bakita wala nde baza na naoloba makambo oyo nga nayebi oyo nga naloba oyo ekokisami nde olobi bamessage mosusu ebima nayoka ndeko moko alobela makambo ya volcanique esalami et puis mais ya baliwa mpenza oyo ya présidence en tout cas naloba yango parce que baémission eza ebele soki balingi baarchive tokomemela bango c'est-à-dire tolobaki yo eza prophète omonaka bon prophète na vrai sens ya mot non mais par rapport ya mission naosala oui parce que mission nazosala eza mission moko spirituelle mpona mboka parce que problème ya Congo lelo ezalaka problème politique te ndenge oti koloba ofo baélection mpo mboka ekende liboso eloko te problème ya Congo eza problème spirituel donc mais biso oyebi ke na mboka na biso Congo tosambela makasi epi mboka na biso na Afrique moko mpenza nzambe to bonzambe ali makasi yaka Congo ntango oloba spirituel c'est-à-dire spiritualité na Congo ya te ti bato bakenda bandaka nganga bakenda basambela te pardon bato oyo nyonso omoni baeglise oyo eza surtout na ville ya Kinshasa eza bandako ya nganga eza baeglise ya nzambe te je répète na peso signe eza pembeni so omoni ke église wana esika pasteur na bino eza na tapis rouge je dis bien ezaka na tapis rouge ata place ye moko amataka na chair na ye bima po futa bandolo basiko bavérité soki bomoni bapasteur na bino wana lelo ndeko na nga Denis lesi na ucholanda ya lobi abandaki kosimba soki babiloko mpo fula elanda ye bakomi kobimisa bango moko me naosenga na bakongole bakeba parce que bato tobandaki kobenga bavoyant bango wana baye na église sikoyo ntango bakomprendre batimbeli bango bakomi kosala lokola base repentir mpo lobi bato balanda bango lisusu les Congolais doivent faire très attention na bapasteur oyo bamemi baproblème ebele mpo na Congo nga naza nde nalobi à vrai sens de mot naza prophète te mais par rapport ya makambo na osala mpo na Congo nde bafongolangaka matoi mpa bato batindanga bakoko oyo babundaka batango batindo baba nani pourquoi baponika yo mpo batinda et puis batindo na mission nini ekoma mati ebotango benge Kirikou awa Kirikou elingo loba nini Kirikou c'est moi so ozwi dessin animé wana ya Kirikou yango na histoire ya Congo na bien Kirikou a dessin animé za yo ngati ngina loba ko mbele mon nini film yango ezaka na Congo te ebo dessin animé za ya mindele nde basala mpo balakisa na moto moyindo ke botala eloko bo problème na bino yango oyo eza dessin animé problème ya Congo eza dessin animé siko ngai je suis le premier Congolais nde nalobaka yango lelo oyo nakokota na baarchive nyonso oyo alongoli makolone na Kinshasa nake koluka grand-père na Équateur na Bomanga esika babandaka kokata bakongolais maboko mpona mambo ya kauchu
nga nde nakenda okutana na bakoko wana oyo babundaka mpo tozwa indépendance weza mambo ya nzambe fo oluka nono babi luka ozwa nga nalukaki mpo na nini nabotami nakuta mboka na nga kaka na pasi tondimeli papa kimbangu mais rien ne change tondimeli catholique biso etike biso makasi toyini vraiment todécouvrir vraiment toyebi po mingi ya bato lelo tokopesa confiance aka moto aye alobi boye bato balandeli ye bandimeli ye bakomo kopesa attention mpa na ye ntango olobi kirikou ya filme ya dessin animé ya mpena histoire ya mboka na biso et puis olobi kirikou wana c'est réellement toi yebisa biso non tozonga nsima awa mpe tokomoluka koyeba baoriginalité ya bato toyeba quand même kirikou obotama wapi outi wapi okendaki kuna ndenge nini en tout cas vraiment on a besoin de te découvrir. Merci. Kirikou, mon vrai nom c'est Jean-Paul Katota Bayamba. Donc si vous calculez combo il y en a code. Hein? Jean-Paul Katota Bayamba, c'est moi. Moi il y a Victorine Kalanga na Katota Gaston. Toi na biso touti na loala na source ya fleuve Congo. Esika liloba ya Nzambe bima. Na source na loala ba kai pa na biso nde na loala besika koli wana bayaka kotika po bakita wala bateya mokili esika kita wala akotaki na Congo parce que kita wala ezali mission ya bayindo contrairement nde bato balobaka église des noirs ezaka église des noirs eza mission des noirs nde toza na mission catholique nde toza na mission protestante nde toza na mission kita wala le reste eza ba église na bango nde ba boutique na bango nde bandako na bango banganga balimbisa terme bandako nganga kita wala eza esprit des églises des noirs o to benga église des noirs eza yango eza mission des noirs eza mission oyo yaki kolongola bayindo na boumbu parce que église catholique église ezaka église catholique ezaka mission catholique comprendre faut moko to fongolelaka bato mwa bwanya Jean-Paul Katota réalisateur na Direct TV na saliseli mo ba place ebele mais quinoa je vis à Kinshasa na osama mno na Kinshasa. J'ai eu la chance Nzambe alongola kinga na Kinshasa na kende kafela ndenge na lobaki na prison ya kafela esika babanda kokata bakoko na biso maboko pona kokende koyeba nini esalaka ki Congo ekende liboso te parce que bato babundaka pona Congo ti lelo bavanda na zamba mutu moko akenda koluka bango te même l'état bangaka so ekako bekwato kote balataka bilamba te po na mutu ya bato parce que ça na bakita wala mususu balataka bilamba te ti lelo esika bato babangaka kokende so kotalaka lelo faci akebo akekuta pena mutu tunui nde loba nani ser na biso kuta mutu tunui président okoka te bavandi na kanda wana parce que eloko bango babundaka mpona mboka ti lelo l'état zo reconnaître yango te bango nde babenganaka mundele bango nde bazwaka indépendance ya Congo mpo tovandisa mission na biso etambusa gouvernement na kanda ndenge papa na biso Mobutu asalaka keke baboma Lumumba apesaka fever wana mpo bango nde batindaka Lumumba nde bavanda na bango na zamba batalaka bino ndenge nakende kosola na bango balobi no omoni problème ya Congo yango fo kolongolaka epine wana Congo se développer c'est tout eza na présidence ti eza pena lisolo pena ko je suis Moussa ça veut dire lisolo ya Kirikou dessin animé ya Kirikou histoire ya Congo eza histoire ya Congo donc ça veut dire yo za Kirikou Carabal la sorcière nde présidence sikoyo il faut que nolongola epine eza na nsima olongola nde kasi yango moni toyeti yango moni alobaki chef de l'état nasengi yo en tant que garant de la nation tika makambo Lumumba parce que Lumumba koko na biso Lumumba za réserve ya Congo po basali film balakisi biso ke batumbaka Lumumba mais tangu tokozwa indépendance babimisi mikuwa ya Lumumba ya solo bazwi na bana na ye basali Aden nde toyeba mundela akosaka biso ezali eza biloko oyo nalingo bango mingi te parce que eza ba prise ya obima avant mission ebebi mais soki tozoloba eza parce que bato bavandi ya lokuta ya lokuta Lumumba aza esprit oyo bakokaka ata kosimba te tolobaki Lumumba baboma ye te alimwa Lumumba avandi na Amerika aza na mwamba Jérôme naki simba janvier ntango akufaki bazwaki corps na ye bakenda na ye mais bakoko oyo babundaki mwamba Jérôme naki simba janvier azali ana Amerika adresse na ye ezali Lumumba kufa to aviva maman nga nasenga chef de l'état akezwa soi-disant mino wana te
ayokaki ngai naozela yamba nga sikoyo officiellement tomema ye tokendolakisa omoni Lumumba ta ye omoni mikuwa ya Lumumba ngo obenga bana ye bosala aden oyo bakita wana nde batinda Lumumba yo otindi nga te ozwa eloko na maboko na nga bato batinda Lumumba bazali bayibi makambo nyonso me nasepela mpo chef de l'état ayoka nalobi na chef de l'état otikaki mboka na maboko ya Nzambe salela Nzambe ya solo parce que sikoyo toloba ba vérité en face po tomoni temps ekomi kokende mingi tozo risquer eloko oyo molimo azokana kosala ntango biso tozolala banzala mpona kobondelaka Nzambe pesa kimia bato mosusu bazoprofite nango bamonaka ondeke kibokonzi yango wana or tokomi na temps ya Congo temps oyo tozali Congo il faut atombwama mpo apermettre na Afrique bavanda malamu yango ozomona babouskelage nde tolobaki Nzambe atie liwa na présidence de la République mpo ezongisa bino nsima bokoki kokende kosimbaka bisimbasimba te okomi na présidence okomi conseiller okomi nani fo ale na baekole na bino wana ya bamolili mpo ezongisa Kongo na pasi Nzambe apeka liwa Nzambe apela oyo mosusu te alobaki nanga Jean Paul natiki liwa omoni bakufi ya soki nazalaki nde na biprophète na sens ya wana ya baeglise mbayako nasala église plein parce que nalobi likambo le 18 soki le 20 quelque likambo esalami nalobi likambo le 20 quelque likambo esalami nalobi likambo baoyoka kade parce que bayebisa yenga mpe Jean Paul baoyoka yo te baondima te parce que omoni bato baza na monde ya ténèbre bamonaka ondire eloko oyo basimbi wana eleki nyonso or eloko wana bato oso tocomprendre bien bato bakokufa na présidence eya nango covid te eza poison te eza eloko nyonso to ezalaka na occasion eza motu mosusu abetika libaku asani akufi donc obeta libaku mais lokwa liwa déjà ezalaki liboso na yo libaku ka ebomi yo esi bakufi siko nga na oyeba nde baokufa parce que balingi koyoka Nzambe te toloba bango en face balingi koyoka na olobi yango lelo bolingi koyoka Nzambe te makambo tooloba bolingi koyoka te nde mais toyebisi bango bomoni 666 oyo mundela yaka nango na Congo eza numéro ya mabe bokoki kosalela yango te biso ba Congolais biso ba noir tozali na mateya oyo ya biso tozali na spiritualité na biso bokoko na biso oyo futo salela po tovanda malamu balingi koyoka te bakende nde bakende bongo bakende libala ya mobali na mobali libala ya mwasi na mwasi oyo tokoka ekomi kokota mpe na Afrique ekomi kokota te bendien oyo batondi awa na baboîte de nuit ebelebele oyebi nde baonyokola bandeko na biso mibali po beta DJ na baboîte na bango wana afu babimaka na yo baolingaka tina bawewa moi j'ai des amis wewa abi bendien no so memi omona osimbaka timboka zo biso na $300 tobima na yo les gens souffrent madame basigne wana ya 666 wana nde yango bakonzi na biso balingi kotika te po Kongo ekende liboso yango Nzambe pe mukolo pema abi bayo bapekisi ozoyoka te bazoyoka ya pema na bomo esili oke na Amerika oke sala soki moto bake sala soki machine nino kataka soki mabaya wa sipo betele biso na lisolo bato okende kokutana na bango lisolo na bango toyeba bango baza ko observer bazopesa ba directivité bango bako sauver mboka te bavandi kaka boloka bayoka te batika kaka bongo tosila mais madame na pesa exemple parce que tout le monde le na masese yo zobela obela side exemple balobi mutu moko ya ebiso maman zobela nini alino zo dérange yaka maman moko azana coin kuna ya nani asaisaka lino yo boko kende okufi na maladi ya lino oloba nini bayebisaki yo te bakoko mpe balingi mboka te soki bakoko bavandi oke sona bakoko non bakoko soki balingaki mboka te balingaki batindanga te bakoko soki balingaki faci te balingi balobana balingi bapesanga basini ya faci te parce que bapesanga basini ya faci nalobi makambo trop mais tant mosusu bino mwa occasion eyimba liboso ena expliqué nga Nzambe alakisanga faci alobi faci aza favori aza na kati ya 4 évangiles de Jésus Christ mpo so ozwi kaka kombo na ye moko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eza na 31 lettres 31 lettres wana soki ozwi otie 3 plus 1 égale 4 wana ya liboso tribu Luba eza kaka le seul tribu oyo eza na 4 lettres tribu Luba c'est le seul tribu oyo depuis Congo ezala Congo ezwi pouvoir comprendre 4 wana ezali 4 tribu oyo ebundaki mpo tozwa indépendance ya Congo baluba bangala bakongo baswahili donc ba4 eza mambo ebele bafungolanga mpo na ye mais des fois eza nini le système oyo mundele installa donc soki okomi président oye okuti déjà babongiseli yo balini moko boye il faut sala nini il faut landa
nde yango mona na mikolo na raisonner parce que baloba ndenge loko moko boy tosala makasi tobimisa bakonzi na biso oyo baza na libulu nde loko nazolela mingi peut-être tokosala bacampagne ou basensibilisation bamarche mpo tokutana na président boye ata oyo azalaki na matanga moko na kobima na cortège tomonana na ye nasimbisa ye kaka nzete oyo nzete oyo babotolaka roi yebe mpe ya wana ya wati yango oyo yango oyo ebo roi boyaki oya pamba ya oya nzete na ye ti lelo emonana te azonga nde mais eza na ekafela ti ngai nde nakende ozwa yango ti ngai nde nakoma ye na ekafela ti esika makambo omoni kongo ekangama nde na ekafela ekafela oyokaka prison ya danger de mort esika makambo nyonso tu ya kongo evanda mikanda nyonso tu bakoko basinyaka na mindele eza na prison wana ti nde esika tozokende mpo tofungola kongo ekota na royaume tosepela tovanda bien sikoyo soki kongo evandi na royaume c'est-à-dire le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atikalika libela na libela eza mabe selon l'histoire c'est lion ndokende mpa bakoko royaume eza kozala malamu comprendre président atosa mobeko ye moko pamba te aza moluba akomi ere oyo parce que toza na ntango ya bilaka baluba celestel tribu bazala na cibawu ye lokola azosala cibawu na pouvoir te nde omoni makambo oyo nyonso toyekenda bato baosilaka ye oyo aza na loge na ye oyo aza na loge na ye oyo aza na nzambe na ye oyo aza na motema mabe na ye oyo ya nini baokoka kosangana te bazala na cohésion ok cibawu ezali ekila oyo esalaka nini biso nyonso totosi mwasi na mobali totosi oyo abuki mobeko cibawu esali nini bokoka mambo ya igef akopema oyibi yo moko ekangi oyo na biro mais nayebi kaza nano na mwa temps tozosenga ye naosenga na bandeko baolanda nga sikoyo eza aventure ndenge ota mosusu obenga wana parce que bato ebele balingaka makambo ebimaka pa bapaster ya minene mais naoya oloba eloko kala mingi te parce que balaki Jean Paul lokola olobi makambo mosusu bayoki te oya oloba j'ai tout dit naloba makambo ebele ya oyo esalami mais baomona nga kaka ondeke bien te parce que bakangi bango mayele na butu omoni ndoki na moi bobo moni kalo waki zengi mais na butu bayebi so moni meuble o ya ndoki wana omoni ndoki o na butu azaka savant nde eloko 666 bakangela biso lelo toboyaki système oyo ikangi faci lelo parce que Kabila pe akangamaka nango tocheki espoir na faci tocheki espoir na gouvernement ya sika oyo ekobima lelo yango oyo tokende inanet impact ezani moyibi esila te désordre pasteur na bino moko asangisa bapolisier na baroulage asambelelaka bango awa lobi basalaki marche batrakaserele sikoyo maboko pasteur atyelaki bango wana atyelaka bango nini abakisaka bango so mabe ya na bimoni bandako ya nganga oyo nyonso eza bobanga te baeglise ekangama baeglise eza recommandation mpo moto alamuki kaka boye nzambe alamusinga awa église na numéro 5 église na numéro 10 église na numéro 8 église bino nyonso tu yesu me baoyo babimi bapesa na mbote te baoyo bakeboye baoyo bakeboye sikoyo nde totala mokili mpo tolobi toloba na bavérité en face baeglise nyonso ene kisasa ya malamu ya te église ya malamu eza te parce que bango nyonso tu bauti na nzela moko babimeli na catholique avant indépendance yo yebisa ngai dadi nini yo oyebaka na congo to mami nini yo oyebaka na congo avant indépendance au big pasteur au le bishop avant indépendance oyebaka nani oyo totanga histoire église nini ebundaka contre l'église catholique pasteur golem poyi wana tu eloko te o bamukuna o badeni lesi o bamoïse mbiye donc eloko te pasteur oyo nga na tuni oyo kaka avant indépendance parce que toyei kokoma eta laïque après indépendance eza système oyo mondele atiaki mpo koambrie motu ya bacongolais baono to babimika na catholique bamie na réveil na protestant ye moko awuti wapi si na catholique te babimisi bana bazomonaka système ya mabonza système colonial yango wana église kunde ya liboso efe kende yango wana ye nde tooloba fwaki mpo ye nde akomema bana na ye nyonso wana aomema bana na ye nyonso tu bakei mpo mobali na ye bayaka na ye gouvernement belge esa azonga te église etikala osani boki kofutela yo na mobali na yo na ndako na lupango ya bato garantie esili mobali alobi bolongwa mobali akei yo tika lokomi bana papa lupango aokende ekokende omonaki mpe président nyonso to akoyaka kosalaka rien mpo na congo epuis ntango oyo tokómi ezaka liwa oyoki te makambo tooloba po quelque jour okufi motu mosusu abimi moto wana mpe aye ayoki te makambo akitaba baloba akufi motu mosusu aye tolekani ti congo ekokóma royaume président oyo akoyamba bakitawala bavandisi ye na ngwende ya lokumu balakisi ye
mikanda oyo tosignaka na mondele bapesi ye pouvoir na biso ya nzambe na biso ya solo nzambe ya peau noire mboka evandi à l'aise sikoyo toloba nano Kimbangu papa Kimbangu azalaka na kita wana bango mo bato Kimbangu bayebi yango malgré babomba vérité mais ta vérité yango ta vérité yango po na betela bato mo lisolo na sala mo réflexion mo boy église kimbangiste balobaka bango nde babunda po tozwa indépendance ya Congo tondima kala parce que bato bandima asuti mais pourquoi église catholique oyo eyaka konyokola bakoko na biso ezalaka liboso akadi nini liboso ya Kimbangu natuni ka question wana po bato ba comprendre bien pourquoi église catholique ti lelo azoko nyokola politique église kimbangiste bouche bée topusani récemment ici makambo ya loi Tchani église catholique apesi position na ye alobi ke eloko wana eleka te so diviser ba Congolais église kimbangiste elobi ni yo mpandisa musunganga de sunga bande utosolo za mabomboka na biso omema muto osolo la ba mo répondre pour ngana répondre place ya mutu eza ya mboka na biso nous sommes sacrifiés pendant longtemps pona nini système bondoki o église catholique atika pona pouvoir na biso enyoko amaka po bango bazwaka richesse na biso ba bénéficiaka kaka nde yango ezonyoko la Congo il faut ko déraciner donc on a kolongola tapis rouge wana ko pambola yango président avanda malamu alala malamu zate que président yelelo on te fokota rose croix on te fokota incanca on te fokota élimination non biso nzamba kelaka biso poto za baumba bato mususu ti ba Congolais ba sosola to na temps ya Congo siko si s'agit nde na oloba to sala ba marche na ozelango ekoka to sala ba marche pour na fachi so ipe to sali ba marche a yambi biso ka te to fongoli lola olobi nini moni Congo eza na temps nango ya bilaka to ana mwasi aza na zemi fois bota ata na césarienne fois ça nini abota soki mama boti mwana kufi mama atikali mais essentiel asa nini aboti soki mwasi aboti mama akufi mwana atikali essentiel asa nini abota kaka poto wana temps au Congo efo bota zemi wana ekita ba Congolais ba pema balia bien basepela bien na richesse o nzamba tia na Congo soki ezo kipete ko yo soki balobi na yo kite olongo mutu mususu aye c'est le Congo en fait parce que makambo insister que il faut beaucoup de fachi soki pe moïse te il faut bosser la marche pour beaucoup de fachi on comprend pas beaucoup de fachi étant que qui nani bozo ke ni koyebisa fachi nini parce que fachi za mokonza mboka mingi ya bato bayaka aina makambo kirikiri ezaka peut-être luka moi 10 fois peut-être luka moi jeep parce que ba peso ka jeep peut-être oloba lisu te so ko zimo lo meya moke oloba lisu te bon eza bien to yo la kisa nini te toza natambola makolo parce que je suis en bonne santé mutu mso atambola na jeep aza AVC comprendre mais c'est biloko mokili je crois ndeko nanga moko alobaki awa ava to bandémission abi auti ko rater liwa totika fier totika motema mabe biso toyebi makambo bon malgré que yo tambola na mutuka mais yebisa biso na omoni Congo eza na bato babundaka mpona kopesa Congo indépendance Fachichi avandi wana président de la République na mutu na ye ayebi ke atamboli bamemeli ye banganga ya ndenge na ndenge bapesi ye ka solution ya Congo te soki tembe batuna ye soki tembe batuna ye nayebi te bandeko baolandanga soki na bagroupe otangaki baza na bayebani na bandeko ya fachu be baconseiller batuna président de la République eloko nini etungiseka na motema ti lelo bakoko bazoboya kofrape ye parce que de lui-même ayebi ke eloko moko ezozanga po pouvoir oyo ekende po Congo ekende malamu ayebi yango mais eza nini son entourage je le dis encore tout haut son entourage soki mokonzi aloti ndoto abengi yo soi-disant pasteur Roland Dalo tala ndoto na loti eza boye ye apesi ye limbola na ye oyo ça a rien à voir na ndoto yango oki auti oloba ote sala de mandat zongisa bisiko nani ayebisi ye ke na deuxième mandat bavote Fachi exemple osala de mandat bakotindi na tricherie tolongoli wana président pasteur Dalo naza message na oyo bakoko baloba na lobano babiti koloba mambo ya Congo vie kitenge Yesu se faisait le roi ya présidence vie kitenge Yesu nde baloba na nga balobi tozolongola Fachi kitenge Yesu parce que ye mutu asuka ndimelaka na présidence soki vie kitenge Yesu alobi Fachi alléluia amen tolongola ye atika l'orphelin atala azongisa miso na ye pa nzambe ya solo pasteur Dalo Roland Dalo
makambo lobaki le 30 yebaki bakoko basiliki balobi soki bakoko na bazalaka na ekafela tosa bitumba ya bakoko na yo po bakoko no babundaki po mboka oyo ezala royaume po mboka oyo tozwa sous commandement ya église catholique te na protestant te. Tangu catholique alobi awa dalo alobi nini tangu catholique alobi batika Congo toyebi ba complot na bino nyo tubu koma osala ba prophétie na bino ekiri na bino wana mundela zo utiliser toyebi ba pasteur ba église na bino ndenge bima ndenge bo kende ko nyokola ba congolais na bo wumbu na esclavagisme ya mabonza ti lelo lokola to na époque coloniale botika Congo tokomi na temps ya Congo facha na mission ana mandat te soki akokate mission na Congo wana eza ye na Nzambe o azo révéler mambu les élections n'est pas donné pour l'Afrique en fait pour la bref élection ya mambo africain ti oui pona nini Mobutu abandaki ko traîner po bakita wala bapimelaka ye nde pouvoir moni mutu akovandisa Congo na royaume mutu akopesa Congo kimi eza bakita wala babimi depuis 1961 bavandaka na zamba baloba te babandaki kotala mokili bo renier bo sala fête batali balobi tala boza na sens ya koluka te bakongole bana esprit ya recherche te nga na ye nazoyebisa bango boya tokende bamona ngo lokola baje esili tokende kana ba action mais jusque là nano lobi te lo nini ozokende lokila faci eza envelopped ye lokola nake fête na memi cadeau te na memi cadeau na opesa si tout le monde nini aoyebi loko nini yo lokele c'est pas la télé ici na tant consultation salamaki awa le président avait besoin de tout le monde azali na besoin weba nani akoyela likanisa malamu nani akoyela likanisa kotombola mboka nani akoyela likanisa ke tosangisa mboka ebima na crise mboka esala boye avancement ya mboka na moment ya consultation ozalaki wapi tozali na Kinshasa parce que c'était le moment yo so bana faci pour le dire voilà c'est ici bakita wala balobi boye mboka na biso poza la royaume esengeli sala maboye esengeli sala maboye pourquoi ne pas passer na moment wala pour que en tout cas nyonso to ngoto lo bango te peut-être ngoto mona ka ba makambo non vous avez raison bon ezabilaka ngana o condamner makambo su te pona nini nzamba che matoyi pona oyoka soko moni litoye ko mosala musala ya liboko na ibite comprends so moni litoyi akomosa musala ya liboko tolo baki na moment wana batindaki yo nanu te ube bataki nanu na kidiba mama pesanga mwa temps voilà eza mambo Nzambe toloba mambo nzoto te très bien toloba mambo molimo il faut toyoka mambo molimo eloba biso toye tokomi mikanda officiellement tosengi audience tina yo leka na TV pona sentiment te na leka na TV parce que Nzamba lobaki banda koganga na mongongo makasi j'ai des documents on a tokomeli présidence tokomeli ANER tokomeli la police tokomeli l'hôtel de ville tokomeli ministère intérieur tokomeli ministère ya défense tokomi mais lokola ba continue biso tango bayaka abandi otala na otonga ndenge nini na koyiba ndenge nini yango moni mambo yeke malamu te ANER tango alandinga na TV exemple na lobby awa non nga na utaki boye na boye ba osana nini on t'appelle monsieur yaka makambo zo loba wana eza prouvé mais na lobby baobenga te baoya te pona nini ngambu baza ya molili moye ba approcher côté toza ezati parce que soki yo ye okatisi mai wana ba fibi yo mba moko loko no ya muke ya 666 ndelo kezo bangisa bango yango petu wana za likolo moye to pusa te boya ngana yo bundisa bino te liloba ya Nzambe eyaka pona kopesa kimia vérité eyaka nango ate kozokisa mesali nini elibéré tokomi na ANER tokomi na présidence tokomi bayambi te consultation ebandi tokomi liti Jean-Marc Kabunda Augustin Kabuya bazo aligné bino consultation silaka te ici mutu awuti mboka kuna ayoki sango po ayoka sango ya consultation il fallait mutu atika maluku asala 1 mois na nzela ya mai nde kuna chef de l'état bengise bato kuna pe mutabandi ko bongama aya Kinshasa 1 mois tangu baye bato bauti ko moi sukino nana bato bauti zamba bakoli na zamba ko s'adapter na réalité Kinshasa c'est un peu difficile to sala makambo yo parce que za mambo bato ya Nzambe za mission Nzambe atindi po na Congo mais bato na biso yo baza autour ya chef de l'état en tout cas bande ko baluba bo sunga chef de l'état te lelo soki fatia ko azoko ko excusez le terme ko trébicher na pouvoir eza parce que bino moko boye wana bo simba to moni ya moko Kabila azali na bato ba combattre ya ye moko o ba okota likambo avant ba ke pese rapport vous comprenez
Kalev asali succès awa soko lobi 2 minutes après on vient te chercher bayoki yo nanu kolukesa kaka te ke bokanga boboma bango baozela kaka oloba mabe to obosana eloko monde baloba atala bayaka kaka baprofite donc baomona kaka ndenge mutu nyonso to ayene eloko loba eke aye koluka mutuka aye koluka ndaku mbongo eza na Congo oyo kosakana te mama Équateur wana nzete oyo bachinois baozwa Congo ebénéficie na eloko te mbisi epula na nzela wana mais bon totala bango awa nde nalobaki tofungolika nzambe alobi afungolika alola toloba tokontinue koloba mpo toza bato même si mutu alinga kufa siko baloba ne kaka okobikama po quelques minutes asali nini akufi biso toloba kaka oyo ezoya nde ezolakisa makambo toloba eza ya solo to ya nga question na otambola kaka yango wana botala elongi o bien makambo naloba na bachaîne awa na bandeko koloba ngo le 18 mai toyeti le 30 juin oyo euti kosila makambo nyonso tu na lobi ya baliwa ya basini nyonso tu na pesi ekokisami to te po bokanganga moto alokuta c'est tout so ekokisami te bobi kaka no Jean Paul oza moto alokuta ekokisami te soki ekokisami bobi te yo makambo ngo ozoyoka ngo ndenge nini tosi tosali desili te epuis nini eza na présidence oyo kiriko okende longola karabali ye moko azalaka na epine mayeba te ke ana epine nga nde muna yebi ke soki nakomi na présidence na bende eloko moko eza na nsima wana Congo efongwami esili c'est clair donc poto comprendre ke Congo po esimba ezodépendre na yo edépendre na ngai te eloko oyo okende ezodépendre na bato oyo batindi nga bakita wala oyo babunda oyo basimbi indépendance ya Congo na maboko mikanda ya Congo eza na mesa boye ezozela président de la république ayeba lakisi etala mondele asinaki Congo kwa yo akamwe tala spiritualité no yango oyo olata badindisi ye na mai babatize ye abimi di beta ye masasi babeti pena masasi bamoni ekuyi lesa ye poison bamoni alesi poison akufi te basambeli bamoni ye moko amoni akomi mundele akie na G8 assisté na réunion lokola mundele ayoki complot nini baosala mpona Congo azongi aye kobongisa mboka na ye pouvoir wana ezali bakita wala bakoma mindele boye nga nazokaka mutu mpo apesanga bapreuve Jean Paul makambo olobe ya solo Congolais boye akomi mundele boye nakomi mundele akepe kolia na mindele sika moko ayoki nini bamindele baokana nde bakoko babundaka na mundele avec indépendance to wana pouvoir na biso oyo eleki 666 oyo bato bazomona yango lokola eloko asuka c'est-à-dire bakita wala balingi baintroniser mokonzi ya mboka akoma roi soki aboyi na ndenge azoningani koyamba biso te etali mais tookende na baaction awa na ovoyager c'est pas facile hein? C'est pas facile. Et pas Nzambe. C'est pas facile, pas Fachi, mais pas Nzambe. Ngana auto eba teke Fachi comme président. Na réalité. Maman, ngana ona Kinshasa awa, Martin Fayulu, Félix, Shadari. To yeba kike mutu akokuyi comme président Shadari po to yeba ke tozelega ka mbokezi, ezi ka Fachi bima. Parce qu'il y a une mission ya Nzambe. Ana mission ya Nzambe atindi ye mission. Batu nde balingi ba baby sa yango na ba pasteur na bino bakomi ko yawa pa pamba. Mais na yokela nde président, ngana yokela président mawa. Po balingi ba désorienter na mission Nzambe apesi. Ala la pe ye moko aloti ndoto, amanyola pe ye moko aza mutu. Ezaka te ke soka lote loko aketu na conseiller, aketu na pasteur te ye moko aza Nzambe. Créons l'homme à notre image ye moko aza Nzambe azala pe responsable ya vie na yebi kana kacha ngana yebi kana kacha libulu na yebi ke président na kacha libulu parce que système au catholicisme installa eza makasi mais to yebi to yende to pikola ye mais tango pe ba beleli yo ka ba service eza musana ngo nini bandeko na ye musana bango nini ba master na ye musana bango nini o pala ndinga azana numéro na ye musana ye nini mais tango mutayoki ba lingo mona ngo lo théâtre bato ngo bayaka kaka bongo oui toyaka kaka bongo yango moni bato bayaka mutu alobi Nzambe alobi mission na we si esili mutu mususu bu continuer na passe pour to link ba congolais awa epola matoyi peneza efinana boy ba congolais ba oyoka te bandeko ya poto mwa mingi bandeko ya poto en tout cas na opesa bino merci parce que bato belé ya poto soki bayoki makambo mususu baolela et puis baosala ba effort que tout le monde na boye tutia mwa carburant toya koloba po tokuta na mokonzi mboka alongola Kongo na pasi momoni bana Kinshasa ba tintin c'est dit vrai c'est comme ça que le mokonzi mboka a décidé à dire bon yebisa nanu kirikwa ya nanu alongola nanu epino eza ko sala ke mboka ke de bosote okende yo moko to ko zonga lisusu kuna osali appel na bakita wala bayaka et vous avez combien de temps awa tozana moi délégation déjà ceux qui président bengi biso alobi na on a posé 2 personnes
soka bien na posaka kiriko na ke na yebisi tala carte eza boy to beti masolo Congo esepeli Congo esepeli mukolo ngo facha osenga balambela ata 5 mindele poso balakisi ye makambo mindele basala na Congo esika mindele batika kobomba ba richesse poto nyokwama esika mundele asala ka calcul ya trouble ya este na osenga bolambela ngano 5 mindele wana na pondo. Je te dis vrai. Mundela lingi biso te mama ata moke. Alingi bakoko te bo biso bana olinga biso. Bakata bakoko no maboko boyi, bakata na ba sexe, bakunda batu vivant pona liloba ya Nzambe oyo Bible oyo batu bake ofutela mbongo na théologie wa basali ba église ba mono ndé ba komiso e banani. Akifuta mbongo atangi Bible, mais batu batangi Bible na pasi. Muto atangi Bible liboko moko boyi, bakati yo loboko po ofongola Bible te. Bino bomo nango ba je. Ndeko ki kuliso la bakanza. Bakanza mboka neza ka pembeni awa eza film oyo mundela sala kaka mais j'étais là dans un tombe na Nathalie na bi bon to bimisa bino parce que eza ba esprit comment ba tumsi bala bi bakanza ali bala active na TV abeno beta solo ke film wana ngai na na tombe na ikote mboka ngo je crois na ikote je crois entre ikote bamboka mo moi j'étais là na tombe na écoute eza na ba mapela ekenda mo ebele. Toana histoire na biso ndenge lumumba lobaki histoire ya Congo ekokomama na Congo epa ba Congolais yango ezo banda atanga lelo bandimi te lobi ba omwe lobi ba ondima te po nyonso to ba osala esimba ka te na loba imam na dernier na bi na osentir loko moko boye mupepe moko boye dezo ya mobulu oto sala malobi ya grève na bato na bino ba gentini na banani mais to lo baka na président basaka likopana ndoki te ndoki basaka ne likopa te basaka likopa na ndoki te soki président lingi yende sikoyo babanda kufunda parce que tozofunda ke bato bani koyamba biso te ba conseiller chef de l'état entourage baokende moko maintenant tobanda pe kofunda ye moko toyebi te suite ezani nga na oloba kaka mpo nakutani na baconseiller ebele nakutani na bato ebele mpona makambo ya kita wala bazalaka mpe autour ya chef de l'état mais mpo bayebisa ye nayebi te baobangani mpo meme bango moko bakende nano batoki na toke kotala au nom ya chef de l'état baosala yango mpe te merci biso nga navandi très à l'aise mpo plan ya Congo lobi nayebi yango vraiment tokomi na suka bakosinya so ngonga mais lisolo ya congolité yo ozali moto yo komona vision ya mboka vision ya biso bacongolais lolenge nini mboka na biso fo ekoma royaume lisolo ya congolité mboka na biso mpe ya la diriger esengeli kaka moto azala de père et de mère ya mboka atake recensement eya okomona lisolo yango ndenge Ephésiens 4:4 elobi makambo nyonso me ndenge naloba fatia na chance moko nzambe apesi ye nde na bimission moko ya monene me soki azokota na badifficulté parce que akangi litoi moko ayokaka ngambo moko oyo babengaka bagrand alingi oyoka bafaible te ngai nakomi na zamba bayebisi ngai mobeko ya liboso bafongoli kaka bible moto na moto akozonga na ekolo na ye kokende kokomisa kombo mobeko ya liboso yango wana recensement na Congo kieki a commencé par les églises yo koma pasteur ndenge nini yo koma ki apôtre ndenge nini yo yaka utaki wapi onga église catholique utaki wapi ona utaki Rome bo ana Congo oluka nini zonga na Rome yo nani onga musulman oluka nini aona utaki yo yako soma ba ivoire koma église ndenge nini zonga na yo nani onga protestant koma protestant to wela na catholique pona ba part ndenga na benda na ba zonga nani yo nani yo nga kimbangiste utaki wapi otenga pena zaka ne kafela mena kimaka avant na vanda na muke c'est-à-dire loi wana ekoleka nango kozala non koleka ukole na opesa ngona forme nga na yokela ekuna pona koloba nini fatia za na ba accès oyo plan ya nzambe na temps ya nzambe oyo biloko oyo fo sala mapoko ngekende malamu mais bazolinga ba memela ngo politiquement na ba intérêt nde eloko ezo bebisa parce que mo ba fissure mais or eza eloko oyo mokonza mboka ndako loba yango eza bato te nde baopota na sikoyo ndenge lumumba lobaka ke mundele nyonso toza na Congo abima mindele basaka nini babimaka miso babima na sous-vêtements lelo loi tchane eza loi ya république ou loi ya un individu tchani lobi pa kokufa te o tchani asalaka eza loi ya république eza mobeko nde papa lobi nakangaka ndako na nga 18 heures yaya moto akoloba eza papa kotinda yaya loba ke
yebisa bandeko non bano kanganda ku 18h toi ouvrir nzabina lobby dit à partir de maintenant porte na nga yanda ku 20h et kangami. Merci beaucoup. Batikango na intérêt politique. Ça va créer biloko ya bien te. Eza ba responsabilité ya l'état. Tant que chef de l'état ko tana ba kitala ba ebisi kende ko loba na ba congolais boy parce que ba commander mabele ba commander mupepe. Étranger nyon sur place aza o ebika ki ba kunda mutolo ya koko na ye awate. Ye moko obima. Mabele ko refoulé. Mabele ezali kambu ya pouvoir, ezali kambu mayele o ba otia ba français, ezali kambu pouvoir spirituel. Chef de l'état ya hôtel masali discours alobi mupaya nyonso topesi bino 1 mois. Okomona nde bato ba bandobi mabango mo po okotia makolo na mabele po to sambela na mabele to sambele na mopepe. Esika nyonso tozali obombami obima. Ba makambo na bino STO na minute muke aussi la botika o dépenser ba mbongo na ba minduki pamba pamba. Parce que tant mundela bimaka munduki betaka te. Mais bon, to continuer ka oloba, tamsu lobby so ba moni biso ba sepeli ke yakana no malamu. Sepe ba sepeli te bo fanda kaka mais biso to oloba makambo ezo sala maka. Vraiment. Un mot de la fin pour te commer na suka. En tout cas, na pesi merci na yo. Bandeko nyonso balandinga soki likambo na lobe sepeli binote olimbisi. So po sepeli note sepela ka te po ba koko na ngande ba kufa pona bonsomi ya mboka oyo. Bandeko na nga ba noir ba congolais koko na nga Ilombo Pierre, Zakaria Fiongo ebele bakimbango bakufa pona likambo Kongo. Tokoki jamais ko négliger komba wana lelo. Soko sepeli te olimbisi soko bope ko limbisa ofandi. Soko sepeli toujours voyager na fin du mois na ozonga kafela tokende koya na 4e vague ya makambo toya na 4e vague donc après août toya na 4e vague na ozonga kafela soko sepeli ko sunga na lobby toya na 4e tant couronné bandaki première vague na soit disant na présidence bakufa deuxième vague bakufa troisième vague baocho kufa au même ngolo esali moi kopema 4e vague toke fongola pour ceux bayoki ka te oya kufa bafwa bashala ya Congo komi na temps nango ba congolais batika kolela na transport na lipa na ozonga soko sepeli kosunga bandeko baza kuna obengi soki osepeli pe kopesa conseil témoignage obengi même kolonde moi prière to kati parce que to sambela moi batu moi mingi moi nzoto eza faible photo bon soko sepeli obengi na plus 243 810 0 plus 243 810 440 023 donc 081 044 0023 bengo kozwa ngai mutuna o nyonso to lingi koloba na oyoka na ngai parce que musala na ngai yango wana pe bandeko nyonso to bayibi Jean Paul na pesi bino mbote professeur Gilbert na France maman Suzanne na États-Unis bandeko nyonso to en tout cas Roger Itoto ambassadeur malgré ba pesi yo ambassadeur ya Léopard Kaboé sans miss mboko za ba scène moko te nzamba limbisa Kongo na pesi bandeko nyonso mbote o asepeli tika nzambe ba koko na yo alobela yo asosoliso makambo na lobi eza ya lokuta to ya solo. Merci. Merci beaucoup. Tite komi na suka bozalaki ebele pona kolanda émission mokolo lelo boki bongo kiriko wapi akoloba penze singeli na ye film to pe dessin o batekela biso na mindele ya kiriko ya livre ya solo ekosala ma awa na mboka na biso Kongo esengeli na ye akenda présidence so ezali caravane la sorcière pour abimisa epine ezali kotongisa mboka po te ekende liboso te meto komi na suka. Merci pour ça biso vraiment attention makasi botikala toujours connecté branché pe bo s'abonner massivement, bon partager et nous sommes au collège le so bayeba surtout na kopesa mbote na ya kuyalu bakembisa je sais muso lingaka makasi tata Dimitri Bongania merci na yo et puis tanto komona bon to komona bato balingaka penza ya mboka quoi balinga penza biloko ya mboka na biso hein vraiment balinga biloko mindele talinga biloko ya mboka yango lisola ronde pelande yango vraiment tozela ba commentaire na bino.